Na la bakana vie na ngana tambola bolumbu me ba na nga batanga po nga papa na relation et le connait ce que salir combat vie de l'on appelle sango chance alors pour la bande kono qui n'appelle sango chance ma patape ekoyate boloko l'état sous cette parquet prison OK d'abord ba on kakapo ba comprendre po na couvrir pe batama be trop ba journalisme sous sa poto to sola pété ba yebinga pété nité mais ba finga nga pendant le balango pour répondre à mon côté ti puis ça na le bien moi trop na matanga ya petite sœur que son nom Diana na yo peut on dirait soki toko lingana ya solo alléluia toko mona kembo na yawe soki bini bolingana ya solo te biso to lingaka batu ya solo nde to mona kembo nzambe rancune et salama pona biso nyonso mais to yeba ko kima yango na yo zo ende ko na yo nga mama yebisanga bota biso mibale côté papa na bota mbele mais mama yebisanga Charlie kokasate ndekolo yo za na ye o bota minaye vrende ko foko te libanda l'émission yo masoleze belé mais cette fois-ci ko bomba pe eza ko tia mutema na arrêt cardiaque photo funda pena ba to ba ka vérité avant na dénoncer ba s'abonner belé na mona pena ba nombre de vies pour la santé que ba to ba Hollanda pour ba landa bien merci au vérité et un de mon testament ezareso mutakufi omona ba famille ya ratso mutakufi baye balingba lo lupango taba kuta na testament ba comprendre ba faire donc au testament na donc émission prochaine na ba pena vérité na banga mutu te po eza bongo et salama bongo ma patape ekoyate boloko l'état sous cette parquet prison OK d'abord ba on kakapo ba comprendre po na couvrir pe batama be trop lelo ezana bata poto bata betasi ni batilinga poison ngaka mnoti na bango amso na poto kuna obengi mutago moi c'est là comme makambo obengi maman li fatina nga place bebeni obengi batindi mbongo ke DHL ke solution zami donc siko bat fo bazamaye et puis conseil yeba na vie oliana nani okomela na nani okolinga nani